ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, siange katana. Nabituma basua yo bundi sangaïa 5 ans. Jamna mana modèle, tina famia ibe. Masendoki, ena koma kubanga o. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tio mona presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tio pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir Nabamouré Zignon Soba Mesana Kolanda Iran Mansiando qui TV o Mama Bino la Kabino Kakaba histoire vraie pour essa la bino bavre makasi nabanda kuna bino partout bozali ndenge na loba kanzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Iran Mansiando qui essa la vraiment bien makasi yango to ebisa ka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya Mama Bino biso to finga kate to betaka masola solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie na ebisaka bango baleki biso na kofinga biso to leki bango na masolo po ngande Iran Mansiando ki ebeteli pro max moi so apela moko sans mombonda ba morena ba moreze like vidéo to solo la merci na sponsor officiel Betty la patronne moi seleki mibali na mbongo ya Dorte Achille ka pesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so alonga piaka ezalaka yo Betty la patronne to pesi merci na Béatrice Lokilo na katia Londres ya monsieur fils Lokilo balobi couple Tokos babi femme complète ezalaka yo chérie Béatrice Lokilo to pesi merci na ya Willy Moucheni livre code mboka papa social to bo sanité Simon Kibuki dina katia Luanda mutambongo amuninga na ote to kenda ka bongo na batnos ba andaka biso partout to pesa merci na sponsor na biso Betty ndenge na
bandela koloba ke Betty la patronne à Salake na ye banana grande sœur na ye Metal la brésilienne na kati ya Birmingham ya vie nanga Jansi Bolanga bon frère na biso ya sur na kati ya Birmingham moi mobalo atika yoshi na défaut na kati ya Londres ezalaka Jansi Bolanga merci na maman Cornelia Lund tadi la mwana telesina mwasi ya tata na kati ya Bundese balobi Grace Light cosmétique ekanga masolo batu batekaka mafuta babebisa basi mingi na poto bakomisa bango mikolo na nko babi mutazo zongisa basi bana mikie ozonga na po ya bana 20 ans 18 ans 17 ans contacter maman Cornelia Lund tadi la mwana telesi mwasi ya tata logo na yangwana ezana bemission na biso kobosa na te soko benge tuna esango ya boutique Rehoboth kolata kitoko pour réduction ezali kuna bilamba ya kilelo ba perruque ya kilelo bobenga ekosala biso bien makasi to pesi merci na sénégalaise na biso balobi Fatou Sene la sénégalaise na kati ya Kinshasa balobi azo teka biloko ya kitoko boutique ezakaka moko fils ya fashion ekangi masolo yo mtozana libumunene susho kangisamba okesala bebel yaka balobi na prix ya bien lata bageni ya Fatou ekitisa libumu po esala bien makasi benga biso logo na ezapi wana babenga kaka bamurena bamureste koti vite feto meka kosola mukie affaire ba pasteur tozoye bana poto bandeko nanga batu mingi bozomona bakwa ba pasteur na poto na Congo bazalaka ba voyou bazalaka miyibi bazalaka bakuluna bazana ba déception et vie belé na poto na kozanga mikanda na kozanga mwasi na kozanga ba possibilité ka mutako mane pasteur nzoka zani pastan ba murena ba muriso na obeta ndeko mwasi apesinga sola za na France mama Irene nazana kati ya France awa nazana mobali na ngana bana ndenge ka tokoma koluka lobiko sambela bongola motema oluka bokonzali ko na balia famille ba parents mebele to ki mapa Yesu na se retrouver na église moko na kata France mama Irene na otanga nanga komba pasteur te pona koboya polémique mais pona kolamusa bana nzambe tozalaka na secret tokoma ko confier ba pasteur makambo ya vie na biso ebele mama Irene nga naza victime beta lisolo po pesa leçon et c'est la ka proverbe 19:20 mama Irene skala bande koke ko sambela mobali nanga banda osambela na ite vi kenga na ndo kende kuna azaki nanga pe na comportement ya bien ndenge kaka pasteur de la fois lobaka moi si soka komi ko sambela soki mobali akomi ko comprendre que moi si vraiment a changé akomi moi si malamu okomema pe mobali na nzela nzambe basi mingi bakenda ko sambela ba jeune prière ebele mibali na bango balinga ko sambela te po bango moko ba jeune ka basi yango bango moko ba sambela ka mingi kindumba bango songi bango teti bango impolitesse kutwani za dona biso basi ya puto mobali akoya ko sambela ndenge ni yokomba nzambe be na munoko ba foti na ndako sila te mobali obongo na mutema te mama iranga tellement nazaki nanga bien mobali nanga komé kolandanga na église to mobali komé kolandanga na église wanga na maki mobali celle que mobali mi pesi pe makasi na vie de prière pasteur wana ebisi papa lokwa na monyo po ni mamba nzambe mingi mekaka pe ko interpréter awa poza pe na français ya malunga ngana te ya kana lingala yo lobaka na français papa comme interprète na kati église wana mama Irani mobali nanga peso kini ne sala kiye lokola koma ki proche ya pasteur akomi komona ba défaut ya pasteur akomi ko yebisanga pasteur azana ba faute tala zo sala bo zo zongisa benga papa kanga mutema biso kende ko lukelinga nzambe papa bitema kamso ekenda ka boete foko solo la nae mama Irani papa komi ko solo na pasteur mama pasteur papa komi ko telemela pasteur landa li solo ngam ne même mobile église bangambo papa za tellement logique abongoli mutema na ndenga so na ndengo bergine ta komi ko mona sko ba des fois pasteur ndeko nanga ba pasteur bo mona ka soki bo approcher bango bo komi ko vendre sika mo bo komi ko solo la yayo okuta ba des fois bele bazaka ba santu te bazaka batu lokola biso papa komi kra te pasteur na bino za makamba be tala kotinga papa kanga mutema yo komi interprète lokola approcher pasteur mo mona ba faute papa kobi ko revendiquer tenga no ko se le côté jamais eza hors bible mamba komi ko potana esali ke pasteur na papa ba komi na ba guerre papa lobi ya ko bima na église wana ce que eza na bat musu papa sa ki relation na kati église ba komi pour papa ya e komi siko ke papa aye ko kabola église pasteur asiliki abina zaki na église nanga na zaki bien tant ka mobali no aye aye ko kabola église mama irani papa na pasteur guerre mais makambo su pasteur osolo mo eza pena logique te papa tika kaka papa makambo nzambe kenda ka boye te to kozala bafana ba pasteur te mama komi pasteur na papa mobali nanga na ndako guerre ngam na maki mobali na église mama irene sali ke pasteur na mobali nanga baswani papa le bio okende susu église wana te alongwe na ye ba more na ba mprezi bolanda lisolo ngatang na banda ke église kana betelaka papa le passer nanga nyoso vi na ngai ndenge papa tika kanga na Kishasa ndenge na salaka ekobo
ndenge nayaki poto na ndako kozwa zemi te nakoma ye kobanga nakende pa paster abondelaka mpo na ngai nzambe asalanga mpe grâce naboti naza na bana mibaye na poto mama Irene maso nyonso nabetela paster akomi kobimisango alongwa akende akomona bafoti nanga mpo na nini ye moko mwasi ne ndumba munene atikaka mwasi ne kuna na Congo mwasi na bimana pi camarade ne eske ya yebi yango ayibi makambo nzambe alakisanga mpo na mwasi na ye ayiba révélation nga nazwa mpo na mwasi na ye mwana ana azali na liboso na kati ya ndako mwasi ande kozwa zemi te soki nga nabondelaki mpo na bango te mbele mwana ana botama te mwasi aya poto asala soki 8 mois akangamaka te akomi kolela mpo na nini atambolaki mabe camarade ya mobali na tika Kinshasa koma ekolala ekuna na Kinshasa paster moto ba terme o mama Irene na sambwe ekomi tina mato ya papa oniko ebisanga yo bimaka na camarade nanga oui famille papi fundaka ngai kina bimaka na camarade ya papa nga na wanga na kala se défendre nanga bien pa mobali tango na eko avouer pa ya pasteur pona luka lobiko na bongo la motema mama Irene pasteur akomi ko bimisango mama Irene na komi na rando papa na pasteur opesi mbwa aboyi mama Irene pesa conseil na ba pasteur yebisa bango bazalaka mitema minene pasteur alukelinga ba problème na libala nanga mama Irene na zangi kimia papa zana kanda église omemaki ngai obande kobetela pasteur makambo ya salite obande koyebisa pasteur kobimana mibali pasteur alobi oza ndumba obaki na pasteur olingaka sexe mingi mama Irene komi lokola nga na pasteur toza susu na intimité mpo na ndo yebisa pasteur ke nalingaka sexe mingi sinon pasteur azoyebisa bato ke mosusu balinga sexe mama Irene nga na ndo bayente ke nalinga sexe na bandeko baniki bandane na sali 8 mois tozo coucher na papa presque chaque jour nazozwa zemite mama Irene pasteur a interprété que nande ko yebisa kinga na lingaka sexe mingi et pe ya mobali pe guerre ekomi pourquoi na ko yebisa pasteur makambo salite c'est que to yebana ki na pasteur mama Irene pasteur azabi loba moko na eko pesa mobali nanga raison c'est vrai mama Irene biso basi tozalaka ba fanatique pasteur azana ba faute ebele mama Irene pasteur na Congo askala kozala pasteur te kaka soko tunie mutatianga maboko eza adina bala nanya monaka mama Irene na yamba esuma sie bandana Kinshasa mama Irene bana quartier bakomi ko témoigner kazalaka ni pasteur te na Congo akoma pasteur tanga koma ki na Angola il paraît pona koluka nzela poto ndetanga ekisiko na poto ayakovandisa masola ki pasteur mama Irene pasteur na biso ayeba nyonso balakisaki eloko te pasteur na biso orgueil moko spirituel pona ye bakoyi kopesa conseil te bakoyi kogange te mama pasteur aza na bafoti mama Irene pasteur aza na poma classe pasteur aza teti pasteur aza na komikitsa te mama ba pasteur be na poto baza ebele yango pesa biso ba mama conseil mama Irene azali komona ba des fois pasteur mais nazalaka aveugle tant mobile nanga approcher mobile nanga comme pepsanga non eloko eza normal te eloko pasteur akoki nango boite mama Irene ba potani na mobile mama Irene ta sambwe na kata koswana ya mobile nanga na pasteur ezande ngai pasteur abimisinga moins sérieuse pasteur abimisinga moins ya ndumba na bimana mibale be na Kinshasa na linga sexe mingi nga na ndako nanga kimia ezate mama Irene pesa bandeko nanga basi conseil toyebaka nini tokoyebisa ba pasteur kaka ndengo lobaka eloko moko rido temple c'est pasuka c'est vrai bandeko nanga eza na makamsu na vie posenga nzamba salo faveur na vie ozwa lobiko ozoblige koyebisa pasteur te ba pasteur mususu ba bengem bazala ba pasteur te baza ba pasteur lokola ba jara ba pasteur o alingi critique ta lingi reproche ta lingi pe conseil te ya yebi nyonso poza pasteur pasteur aza teti pasteur amikitsa te mama Irene na papa zo simba te bakutani de teti mama Irene zo pesa mobulu mutazo sambwa ezande ngai ya mwana mama pesa conseil na basi soki toki ba pasteur tozaka na secret mama Irene na regretter nyonso yebisa pasteur ntu naza ya kosambwa libala nanga eza ya koningana lokwa nalanda ko mama Irene beta lisolo yebisa ba pasteur bazalaka mitema malamu bayebaka nini ya koloba atakanda imati bazoswana mobali nanga bien sûr mobali nanga bimi na église lokola mobile nanga longwe 5 personnes pe ba longwe na mo bazomona pe comportement pasteur bien te pasteur lobi mobile nanga ko kabo l'église na ye akolakisa ye akosambwisa ye muta kosambwisa ndengai mama Irene eza pasi yebisa ba pasteur babanga nzambe Jésus Christ revient balobaka makambo ndenge ezali pasteur azo koselanga makambo mama Irene mais lokola ya camarade ya mobile nanga déjà bakanganga na Kinshasa na ndenge pasteur abimisi yango bien ke na wangana ka mama Irene nazangi moya ko se défendre papa za na kanda libala ezoke ndenga na kokufa à cause ya biloba loba pona nga na ke loba loba pona zwa lobiko mais na kenda kinde ko bebisa vie mama Irene pesa ba mama conseil to zaka na secret
nyonso eza ya koyebisa bapaster te tokendaka mbala moko koyebisa yesu masiya kolo na nyonso parce que rida temple esi epasuka ndeko na nga oza na pouvoir ya kobondela mpona mwana na ope abiki oza na pouvoir kosenga eloko mpa nzambe mpe apesi yo bamami bakoma ata mwana azobela fo abenga na paster akosambela mwana so ye paster aza na tante seke mwana fo akufa bamoure na bamourese tomonaka bapaster lokola basantu mpo toliaka tomelaka na bango te soki okomi camarade ya paster yaya okuta badefo parce que aza mutu akoki koloba likambo mpa gafe aza mutu paster mpe aza na bolembu na ye totiaka paster na esika jésus christ de nazareth te paster mpe aza na badefo yango wana tozala mayele toteyama biso bata bilobaloba papa ngai na mobali na ndako papa omoni bana na ngai tokóma bafana kwiti biso bama tozanga secret nyonso toyebisaka paster ete yo moto ozolandanga yo mwasi moko oza na 5 paster oza na secret te makambo nyonso yo mona kaka bandoki okoka kosambela yo moko te olota ndoto papa limbola ndoto osabe papa mwana beli okay dadi bokoma lokola bazoba botangaka bible mokie bamama poto ta ndenge tozomisambwisa ete ya biso bamoure na bamourese bopartageaka masolo mama Irène Masiandoki bosabone na Irène Masiandoki TV tobeta masolo so tobeta aubergine te nde nalobaka jésus christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokili eza na makambo ebele ebeteli promax o mama abino abetela bino masolo po ekomema bino na kobongwana pe na kozala mayele yango raison tosalelaka proverbe 19:20 tokutani mbala nsima bamoure na bamourese nzambe alola pambola bino mama asambwe nani asambwisi mama paster nani akabola eglize ya bato mobala mama bongoli motema amemi papa na eglize papa akeki na eglize epanzani tosuki wana na komante te bisous bye bye. Toto Kinel. Oh. Parce biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazula biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Mutatini biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bilo pe leki nanga. Botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki nangola, ils ont chargé lelo. Tout ça biloko que nous choyaka nango. Ya saka to check côté na sao. Ils ont chargé biloko na Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Ya fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le biloko. On a ça biloko sur sa voiture vraiment. Mais quel est le jour y en a maman? Antonio Miala. Moi on bali wana. Même si on peut dire Rita yaka. Nangola za wana. Angola normalement c'est na palanka. La palanka. Bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bandi. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu Zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G. Batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.